Papa, ça va? Non, ben na beauté, non, ben na beauté. Oui, puis tu me quand lingana, ben na beauté. Non, ben na beauté. Oui, ben na beauté. Puis c'est la moi na ben na beauté, hein. Yo moi bi fum quand lingana, non? O ben na beauté. Ben na beauté na, non? Après la kita. Toki moi était na image. Papa là, on dit na comment voiture na talent hein. Eh na kokite. Les personnes là ta ballerine. Na bi mindele ba ma voiture na talent. Ana ta ba ballerine ndeni mikolo talent kaka ma ballerine osili. Maman là ta ça ballerine système ko comme ça. Talent penza. Alors, bonjour, maman Eliane qui servit de conseil à la portance. C'est la présentatrice de l'émission préparant pour le mariage. N'est-ce pas que maman Eliane a gagné pour la émission d'abino ya préparant pour le mariage. C'est la continuation parce que nous avons retard là pour. Il y a maintenant on continue comme ça émission ya préparant pour le mariage. La plus bino merci mingi, bambo tebele, merci na ndenge botala ka émission ya préparant pour le mariage. Ndenge bobenga nga bozo episanga ke mama moye. Maman moye boy. Non, moi il boit moi mais moi c'est le kinati engaye mais moi eza makasi na chata ba lunette boli misanga moi eza makasi na chata ba lunette moi makasi moi eza makasi pardon on considère la lunette moi yo et belle sa beauté mais yo a belle les fleurs sauter la saleté pour être pardon. Maintenant que Sabino qui est maman Eliane et tout, d'après Sabino merci, dans mon moment on peut quitter et bagner ba lunette moi. Eh t'as la séquence de ma tante. Merci na votre merci pour avoir atteint la émission pour le mariage. Bato bolinga maman Eliane et tout. Bato bolinga service de décoration la Providence. Na possible en tout cas le ngonya merci belé. Merci na ba marié na nga mikolo surtout en tout cas maman Colette. Et Vivi et Wenge na papa Funk. En tout cas gros bisous. Na possible merci ndenge bo seplek na prestation na nga pour na mariage na bino le 24 juin. En tout cas vraiment merci. Na ba opena nu bazana nu ko tepa na nazoluka na sala ndenge ni. Nazo mama nitu ou bien nazo été koyoka masolo te. Po ba betelo li solo e ba lobi boy. Oyebi ke boy ke biso totama na ba les on dit hein. Communauté na biso ezalaka oyebite balobaki boye oyebite esalaki boye oyebite yo moko ko vérifier yo moko ko approcher maman Eliane nitu okuta na o solo na yeso za besoin service traiteur le ko mama Eliane nitu no téléphone na ngamu soto ya bien so que betka maman Eliane nitu mo no téléphone na yo moko bien maman Eliane nitu solo na ye par rapport ya ba mariage ba baptême ba anniversaire en tout cas on appelle si merci mingi na bato on surtout ba bandi ko réserver déjà pour 2018. Merci beaucoup Nzambe a pambola bino en tout cas merci penza pour bino de bossa rapidement que maman Eliane nitu azala la Providence et zala service traiteur net mikola bika la formatrice des idoles. Moi motalabi oh maman nitu père. Pourquoi c'est pas la formatrice des idoles? Oui maman Eliane nitu ma formatrice ba idole. So la bibo na lui parce que maman Eliane nitu ninga na kata service traiteur na mo style na moko style onga moko na yana mo oyo nakuta te nakuta ba c'est belé ba en tout cas naza ko respecter ba aîné o bana musala o avant ngai o bana ba service traiteur menga na yana touche moko makasi ya propriété makasi ya kosala buffet moko ya bien et surtout présentation ya buffet les style nanga ngam na sala style wana ke na lambi aba ko sabi ba marié na ziba ngona ke na ba ngona sel ba présentation ya buffet ba tali est-ce que makambo ezaki na menu yango komeza na buffet o ngana sali donc dans mon style wana et comment bâtir surtout soka sali nga mona bien na poser moi pierre na salinga bien hein na se fait no makasi
na sepe na ndenge osala te moni so se eloko bato bazolanda eloko osala c'est que eza bien so bato baolanda te c'est que eza malamu tanto na sepeli mpo namoni batraiteur nyonso tout ezala oyo towana bango na Paris ezala oyo mosusu namoni na Congo namoni na États-Unis omona kaka na Suède omona kaka ye wana moi kwatulu présentation ya bife wana nyonso style nani ya la formatrice des idoles maman Eliane tout lelo na ye tosolola mo moke oyebi émission na ngani na baka ezalaka mpona kobebisa te mais ezalaka mpona kobongisa na ye tosolola na ye bisa bino ke émission na ngai ezala mambo ya balabala te na lokota yango na balabala te nazwi gauche nazwi droite na ye nango na émission non moi je parle que du réel du vécu makambo eza ya solo mingimingi bato babengaka nga bayebisinga mama Eliane tala boye mosusu mpe ezalaka yanga moko nisi pasi komoni napesi ndeko na ngai na mbote mingi Caleb Tukebana ayekotala ngai na ndako akutinga nazolamba na ngai o mama tika nga mona lamba nalakisa mpe mibali mosuki non mobali mpa koki koyede mwasi mobali mpa koki kolamba yo bomonaki biso tosaki na ye wana alambaki mbisi alambi nyama nalakisi Vanessa ndenge nini ya kopangusa foto ya bolingo mpa tomisaka mwa négligence mona mwa place poussière eza parci par là ozokipe te alors ntango nasaki mwa foto ya bolingo napangusi yango namoni bato mpe basepeli babi mama ndenge opangusaki foto ya bolingo nga mpe mikolo bisa mwasi na nga bipangusa na mpe foto ya bolingo nde mama neti apangusaki ezosala nga bien parce que nazozwa baretour moko eza vraiment positif lelo na ngi tosola kaka mokie makambo tosola lelo kozala mingi te ozala kaka mokie parce que émission wana ozala na besoin tozala na baintervenant pour todéveloppement ensemble tozosola makambo oyo etali bana tozosola makambo oyo etali bana oyo etali bamama ebele soki akaboni na papa mwasi mobali bakaboni omona mwasi aconfiske bana alingi mobali amona su bana te okomona bana te okosala boye te mobali amona akengaki botala mwana mwasi aboye mwa ata mosusu mobali akei papa ake ti na école mpe mona atangaka okamona non papa faut d'abord demander la permission à maman m'a dit même si tu viens à l'école faut pas que je sors donc là je suis dans la classe je peux pas sortir appelle maman pour demander la permission papa on a zaki choqué zaki vraiment choqué alors mwana nga moko na boti pona mona ye lokwa tokaboyi na mama na ye mama yebisi mwana kena kokomona ye te neke na école pona mwana boye abike papa appelle maman pour demander la permission en tout cas papa nazaki choqué en tout cas maman netu yo mutasala ba émission ba mariage makambo fo lobela vraiment na kati ya mariage yango ce qu'on attend yango soki na bina lobela nga moko okakaka yazala babongo yazala bana mikeye yasa kolisati yasa balisati ala bana mikeye pour la babongo yebi passe ya bana parce que biso pour un petit rien banda petoka ba pic alors ezaka introduction ya émission na salle bino lelo donc on a zozela ndeko na bino bolingaka mingi nani siatula lobe na ozela siatula aya mpona to solola na ye tokozala na siatula tokozala na mama ya biso mosusu ya kote tosolola likambo etali bana est ce que soki bokaboni na mwasi fo bowela bana toyebi kita moto abalaka yaka maboko pamba mwasi ezalaka papamba donc bana bazalaka papa na mama bosali bolingo na bino nzambe soki apamboli bino apesi bino bana bafruit ya bolingo nzambe apesi bino mais soki na kati ya bolingo ozwa problème mwasi na mobali sikoyo mingimingi lokola papa abimaka na ndako mama lokola atikalaka na bana il faut confisquer bana il faut bana bazosuna donc amona papa na bango te bana bakosona papa na bango te toujours à la permission de maman naza bien placé na monte papa oyo abengaki nga na pesi yo mbote eza mpo omonaka ke makambo oyebisaki nga na tenir compte nango yango mona asali kaka annonce ya émission introduction ya émission ke papa nazopromettre yo ke mystère siatoaki na déplacement na sina abengaki lokola yo moyebisa yango olobi nango non siatola aza comédien me makambo solo ata bosala émission ezala lokola bacomédien te fo osala ngo na siatola ntina sololaki na likambo wana alobaki akoya korépondre présent avagaki moke nazela soki azongi comme ça tokoleka tosala émission parce que ye mpe aza na bana yango nana abikake nzambe abatela biso ndenge nalobaka kaka toza na basujet ebele bajeune fille nanga mpona propriété kala mingi ntango ozonga bino nalakisa bino ndenge nini balengelaka mobali ya bajeune fille nalakisa bino mwa bapetit repas basalaka ndenge nini soki chéri na yo oti mosala soki aye okolengele ndeni ngai na osalaka nanga bajeune fille parce que nayebi bato ba quarantaine bayebi nyonso omwaka atalinga ntango atakana yango ye mama nini ntango alakisaka nini nango yaka natika ye moto alasamaka mama kotala nango ngai te koyoka nango mpenga te tika bajeune fille wana des 0 soki à 35 ans comme ça quarantaine toyeba mingi ba jeune fille baza vraiment na posa kwa prendre il faut boyeba ke mwana koza mwana yo makambo tu makasi makambo ebisaka yo kango te
mais ayoka kaya ba voisin ou bien ayoka kaya maman intel ou bien ayoka kaya tata mosi ya maman lekelo bobosa na kaya mwana alors boy ba ke bana mingi balinga ke mission pour le mariage bana mingi ba yoka ka maman ili aneto yo kotala na yo te soko moninga zapenga kotala na yo te po banda kofinga nga ye kotala kisi nini ye kotala lobi nini mutu moso hôtel émission on comprendre ça c'est émission te obengi pe moninga o monité na émission na lobaki boy mais avant yo benga aloba nini tala na conception émission otana émission ngo alobi nini alobi nini atrobo limbisa moye yesu ko le soso kana chana sengi bo limbisa au monde ndeko moso tele émission a comprendre émission te téléphone abengi moninga oyebite tala te asala émission moko boye na émission wana kutu alobi bo bandeko nanga basi émission na sala ngo pona babebisa te na sala ngo pona ko bungisa yo soko so yeba na yo mingi ko tala pour le mariage te bato bazala besoin ko tala émission pour le mariage bazali tika bango batala tala émission na sala kabino na osala bino ba émission ya kolamba tozo la kisema ya kolamba ekolo za eloko na ngwe ndaka bato bini ba ki pondo kolamba pondo pai ta mama Pauline la kisema pondo pai na moni kutu mutu moko melinga bi mama zo mama Pauline na sala biso sibiloko bato be ba pondo pai te moi mo sama benyinga le binanga mama ile na bala mutete en aucun jour nalembela eponda paipai pona mu Congo mais natali kaka émission ponda paipai nalembi ponda paipai mobile nanga asepeli bato ndenge wana bazali o balinga émission ya papa nous pour le mariage yo soko lingite mama zapenga kotala ngai te tika ngai lekisanga kotala te bato bazana posa kotala bazo moins 1 plus bazali yo kozwa te otali émission o comprendre sens émission te obengi mutu o mona kite tala boye kutu o moni te na sala kango mutu te émission na ngai très éducatif eza pour on sala mutu te eza pour na comprendre quelque chose bana pour na zoka moi coup de fil émission na le baki boye wana kutu alors le baki on pour na te ce n'est pas ça pas de difficulté pas s'il vous plaît les ali émission moko ya matière voilà pourquoi on a intervenant dans une mutu aye to vendre na plateau to sololi tala boye zonga kibokinda kibo dans les écoles pour introduction émission na ngai pour l'observation réflexion ndenge ya kobata libala parce que libala babatela ngo kaka libala eza balobi mutu amema akutaka maki asaka nini kutu na bosa aswana raté abundaka pe telo kwa bolingo ko eza lokwa nini papa ba meka ba tsaka musapite ke na meka ona meka bolingo no so njango il faut battre le pas maki bolingo na yo monde mutazaka bébé na ko mutu alingaka bolingo ate Christ écoute moko alobi ke aimez-vous les uns et les autres bolingana yesu masia ye moko alobi to lingana nzambe tata alobi to lingana mais siko ba bolingo ke c'est le bolingo famille ezali amitié ezali bongo ya mwasi na mobali mutu apesa ko plaisir yo pesa a fait plaisir alors faut ba kolengela yango bomoni ke but émission ngeza pona ko pebisa te eza pona ko bonisa yona sa émission nga bana na biso mingi bakoli awa ba ibne balengela kate bia konde ko mobali te yango na mikolo na episode ke ba jeune fille nga mikolo mosala provenance ezunga mo temps mikala mingi te na ko pona la sabino ndenge ni ya kolengela chérie na kolengela chérie na osele mo ba petit plat moko oyo ko sepel ça y est pona leona kansi to suku wana na episode ke za introduction ya ba émission oyo zoya ba tout ça na mama ni tout yo olingaka kosala nini émission kaka émission osala kaka mokota na bozindo te papa mama bozindo lingana ta na bando makambo mbetu te on eza makambo na ngate wana yana bato bana facilité ya koloba makambo na ngai na kokoloba ngo ndenge yo zosinela ngo kolobela ngo te parce que ngala za na ngai moni ko na msasa moi so na mo luba te moi ko na msasa moi so ni koloba makambo wana obenga nyama na ko moni antuka na ko katelimbisa nga soza posa ko yoka makambo za posa ko yoka wana makambo chambre lo baki de sala ki na ko koloba ngo mena ndenge moko ya propre ya parabole mena ko vanda na te na banda papa to na basemeki toza na babokilo toza na babokilo bana babali donc moyen ko loba makambo yo oyebisa na téléphone on a tout cas moyen tant ko to wana bolimbisi so beti na internet so mona bomoni na pour la mbula tala mbula so bete na sambula na osani na opola ka pona nini pona émission ya nini ya pour le mariage pour le mariage parce que tozo linga mabale ku fate bana bisu ba ke mabala ba vanda. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail.
Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples.